On a sorti un document. Kimi, Mbote papa. Ah, toi là, Moussamba, commune Ngiringir. Donc comprendre était attaque moi na omoko, oyo boti, moboti. Jamais moi na yo robo ma modèle ezala. Mama zala to kena malembeli kamongeza nini? Papa ezabo, tomki na tongo. To mona mwana ba boba chela pétrole ba repasser, ezala raté. Moi na so azandoki. Ozi moi na yo, okena église pour que yo batela moi na yo moi na kufate. Comprendre moi na kufi ba chela pétrole ba repasser, ezala raté papa nanga. Problème ngo za kinini nanu po bakoma basu babomi soki pendegene za kinini. Papa mwana oya kufa liki azandoki amaki leki na ye. Sikana na bia zandoki. Famille ya mama na ye liki azandoki abomaki ye nde basu babomi ye. En plus nous pas mobimba bakimia. Mbote papa. Tukuti nde kwa kufina ndako wa lupango mobimba bakimi likamongeza nini? Bon to la muki na tongo wa to ko kuta mwana moko azala ba âge à 17 ans. To moni azala ko kufa, il semble-t-il que noko na ye nde abomi ye. Ah vanda pa nani? Ah zo vanda pa ya noko na ye. Donc mwana wana nde kone moi sa kufaki. Donc balobi ke ndenge toyoki. Ke wana tawo mususu nde balobaka. Ndenge balobaka kaka. Ke yene mutu abomi nde kona ye na kindoki. Alors ya mwana sikoyo bango moko noko na ye aduye a repasser ye ba fini ye essence na matoi. Donc ba beti ye soki banzete na mutu nde bozomona akufi bongo eza penda likama pasi boye ezalaka lisusu te. Parce soki mwana sala ndoki ezaka ke eza makambo ya spirituel. Esengeli kozwa ko mema une église ba bondelela ye nza masalaka. Mais ya kokoma boye en tout cas biso no sto condamner situation yo to condamner ngo penda avec force. Et ko sala boye en tout cas l'état alandela bato boye vraiment ça. Ah baza ba locataire to ba propriétaire. Baza ba locataire, baza ba locataire. Kolpang pasa to moni batinos makimi parce que ça ka ya mort mutinos akimi do ba sundole bemenenge ba sundoli wana. En tout cas ça li biso passe il kama boye c'est pas normal. Merci beaucoup. Mbote pa. Yo réaction d'année. Bon réaction na ngeza pena ya passe makasi. Malgré tout au boko la bana baleki quand même il faut toi ba loi ezali. Famille o elo resali eza imprudence à makasi o l'état o condamné bango. Bango ba se faire justice na place ya l'état sala yango. Donc to déplorer makasi petit to ando mona na quartier malgré toi rosa na état kindoki. Mais oui be pera lando. Bon ko ba kindoki na ebite kindoki on ebite ce comme manzoto. Na remono ndi ma kindoki te. Bon kindoki ekoki ozala. Eza un fait réel auto yebi kezala. Ekoki ozala mais il fallait pas basa l'action o. Soki ndevona moi ça kufa balobi ye bazaki na preuve te. Peut-être elo basali wana eza suite ya ba ranking peut-être ezaki entre bon na famille. Ba ozala matanga. Teleki na ye ba kenda ina na mort lobby ya mwasi. Kufela lobby. Ba kenda ina na mort lobby ya ngonde toyoki bande. Avanda kana ndako mutu akufa. Oui, ba ye na ba koti sika ba sai même pas 3 mois. Donc ba koti sika okota. Donc elo basali wana peut-être ezaki ranking na famille. Donc mutu akufa lobby. Mutu ba kenda ina na mort lobby. Lobby kaka. Oui, lobby. Lelo ye ba bomie. Ye ba bomie na butu ya lelo ba tubie ba pétrole na matoi, ba tubie on pompe ba jus seringue vide. Ba repasser donc petit déjà colis. Wana na lobby kazando. Ah bon, wana en tout cas vraiment et là on va rimer. Bon, c'est là ba prophète kaka. Bon, wana c'est là ba rimer ande joyo ka ke petit wana ndoki bani mais kindoki ba pasteur to mone vele ba salisa mo. Kindoki ba moto konta ngote kindoki mutai ba kindoki azandoki. Bango ndeni ba ki mwana azandoki eta lende kunaye. Ndo abondi ma bandoki te. Andima ngote para mona ngote bo revisa vi. Nandi ba nzambe nyoso so la kindoki ba ngamba mena mabondo ni. Ba twa so bo mamboka pe ba sala nzambe ba prophète na pasteur. Donc
ba prophète ba comme bela la la moya ba prophète la mukile na balabala o mama ya kana ebisa o likambo boya na ndako mwana kufaki o kingandi tasali ngona famille boye ezande ba pasteur na ba prophète ne ba bomi mboka ba professeur lukuta papa la ngama papa la ngai esali ngai passe makasi papa la ngai 9 mois plus 17 ans en tout cas likambo ezali so passe makasi soki moi aza kindoki kene ne église l'été ba kindoki mais ba lo ezali na o ba sali boye un jour il va punir bango.